Bonjour, bonsoir fidèles internautes partout. Bonjour la nation à 3W Congo Zibolami sur TV. Votre chaîne idéale n'est la Lobaka Awande Makambu. Omba Omba Makambu. Mais là, grand merci Nayo mère, balobi mère de mère Omba Omba. Grand merci Nayo aussi sur opportunité à quoi banda kabate belé. Les loto koyamba pour na minu artiste mort ya munene ne bomoni. Quitte qui pour les mains, quitte mutaï go occupé. En tout cas, l'axi qui est biso da karaka. Monde a salon abeta odada. De ce fait, il est déjà là parmi nous. Nous avons présenté et nous avons découvrir sur scène. Il est là. Je dis déjà bonjour papa. Bonjour maman. En tout cas, au bendi bastema et belé belé batwa bungas koko longwa net moi mon ke. To retrouver mon ke pena eza yo papa bossé. Ok, donc ils ont bossé donc attends l'ongolité batu ba moni que oui mais aux appels na doute bazan ba doute pour ba moni on dirait nga ou bien ngati mais zakanga donc bossé payé yo donc yo professeur amongala bon balinga na loba et jalo benga yo bossé payé na jali. En tout cas, grand merci au Djali, aux arts parmi nous. En tout cas, Toyambi au Lelo pour na kobe, ta mama solo muketali monde cinématographique, tout monde ces derniers banda mouvement et ça inde tu moi là la mer bozako vivre sur le terrain, c'est-à-dire formation zala qui bien tourné to betano li solo depuis que mouvement là li muke mais bino boza sur le terrain bozo vibrer. Bete selon moi historique, comment vous faites pour na ko vibrer, boza wapi, bo komi wapi, moi évolution muke. Ok, donc biso na kati ya mouvement quand parfois au bazo mouvement faut savoir que le groupe Sai Sai. Ok, groupe Sai Sai ezali tant que président Sai Sai moko aza en vie, groupe Sai Sai est toujours en vie. Ndenge biso pe babose petoza. On a osala lelo libanda batu bazo mona na kati ya internet bazo tala. Ba se pe nango eza fouiller outé pa moko fiston Sai Sai président nanga. On a PC Bambote place Azali, papa na Yohannes, Azmak, bango tout mbote bana nyonso. Donc na PC bango pe mambote à trop donc c'est bon. Voilà, fidèle internaute de c'est l'ambiance ça na là toi na bala bala. Un artiste no a Sarabino tous les temps bossé. Le grand prêtre fiston Sai Sai tozo solo na etalaka bango ba artiste aligné za na nzela po bomo na makambango ndezara lelo za tenue de santé aza balobara fashion. En tout cas tozo solo na en tout cas ma solo etali carrière en dehors il y a mouvement groupement il y a président Sai Sai papa bossé fait et là on est justifié présence na yo na kati ya banzonding na YouTube un peu succès na yo pe inspiration les obimela wapi. En tout cas inspiration na ntoti ya liboso parce que inspiration utano pa nzambe nzambe nda sala biso inspiration tozala nango lelo na ko sala elo mona scène awa batu basepeli babeti maboza makasi na ngate ya nzambe nde mutasali ke no oyebimi kati nanga batu bayoki yango babeti maboko babiki no jeune wana jouera bien donc ezaka ya mo nzambe nde mutu inspiration utano pa na succès pe utake pa nzambe donc pas biso nde tozala boye donc soko okela banzela mulili succès pe utanzela mulili mais biso ba to mi bomba mai pa nzambe donc succès mse ze pa nzambe yango mona lelo ba produit nango ezofuta na ba internet ba tozotala banzonzing ba tozota ke non non sona se musana nga donc naza toujours obi pour atteindre boulot na ka ndenge naza ndenge ezala kwa mwa mongala moko boye idole na yo bien interpréter o landaka penza nanyo juste donc idole nanga na mona ndenge na jouaka en tout cas nazanga moko bien sûr que ça yo moko je te dis naza pendanga moko bat basé belé ba maman anosanjo ba nani ba joueur bangala pourquoi le beza yo moko tandis que bat bana ba se déguisera na rôle yo sala moi mi soko za pena muto otala théâtre bien landa ba terminaison nanga na tonalité nangai so landi ba terminaison nanga oyoka ki trop kingala ngana ko biselo mso ezata ya français eza ya français mais na lobi on a lingala ya makasi mais bango oyoka parfois alobi va que non nazali vous comprendre okinde na okinde naza malamu te oyoki mais songa na yesa ki bosepe na jai malamu okinde na ça donc naza pena na ba décalage eza mo makasi donc toi différent no terminaison ka kabula biso mais tozaka mona donc tozaka bandiko boza différent c'est-à-dire pe na boulot pe ba niveau eza pe différent boulot pe eza différent bien sûr boulot mais ça différent yo moko c'est situé na stade nous a likolo za na 4-4 to za na se koza likolo koza na 4-4 koza na se et dépend na ba fanatique batala biso
Donc oyo nde muna mutu azana posa na ya lingela fanata linga artiste na ye. Ya batu musu batala nga bosepe balobi que non. Bosepe ojwaka bien ojwaka bozaka bomen. Et puis que qui met en propre. Hein? Non, na kim propreté na lobi on normal déjà. Koza likolo be koza na 4-4, koza na C et de pas na fanatique. Pour fanatique yenda ebinenga justifier mutu na ye. Fanatique musu sa otala nga bi que non. Lelo penda bosepe à travailler ki to koleka mutu na nga na kumisa par exemple na koloba ni mamo seka. Ah, lelo penda bosse pas jouer au kola Jimmy. Ah, Jimmy lelo travailler kitoko limbondo hein pour aza ami na ngape. Donc ye penda za suzi, o penda na fanda penda na kumisa nzambe. Nzambe penda apesa nga suzi na nazano ne pas mutu. Mais nzambe apesa dia suzi alanda nga na simu. Donc Jimmy penda so limbondo so yoki oyoka penda bosepe. Aza penda ki bosepe pa na nga parce que naza mutu par exemple na même quand même un pas na kati ya vie quand même ya Jimmy na monde art. Comprendre? Boloba kabo tanto ya Mbappé Jimmy awa aloba osaela elo te o elo côté elo ni ezo like ça que boza en bonne relation parce que mikolo leki to yoka ki kande boza entre bino ba jeune boboka na ba jeté comme tina osima na banzoto te en tout cas soki Jimmy e penda boyambi na émission aboyinga c'est que nzamba alimbisa ye donc nzambe penda alimbisa ye parce que na osala na oloba ona ndinga mtea mabete non oloba boye ata ba téléspectateur ba otala nazong sa ona no eloko na biso ke no Jimmy ngam na sala po Jimmy koma nenga koma jouer bongo comprendre bon oyebi film ya comment dirais-je film ya Batista titre na oza sunini nini comment on nini oh Marie-Jeanne Bololé. Bon, film à Marie-Jeanne Bololé. Comprendre? Marie-Jeanne Bololé, donc, même à Marie-Jeanne, ce qui n'est pas Marie-Jeanne, au tournier, il y a ce qui est non, c'est quand même, et l'autre pas un bisso. Comprendre? Nazala qui est un artiste mort boé, Naya qui est en compagnie, bon, on a Marie-Jeanne Bololé, mais, Batali Penda que oui, non. Niveau bossé, pas les Babylone, baligné naé, il faut topper ça et pas comme principal bamsu bazonga banan ba Jimmy wana so bazonga ba principal mais na tika ibango kati na zaina yi lelo suite Marie-Jeanne no mona Marie-Jeanne nga beta Marie-Jeanne na CPA za reconnaissante comprendre Marie-Jeanne lelo même film on est au sala mikolo yanga au film on est au sa mombenga na ti so moni yango ezo pate bana pote ba otala ngo mombenga ya bosepe on est souka neloko et kangi donc biso za nzambe en tout cas olobi bien au sala Jimmy na Marie-Jeanne Bololé en tout cas tozo senga tando lancer déjà message en tout cas Jimmy to yamba yo pe ça doit de réponse bosser pas sala yo to asala yo te en tout cas osala bien ma casse et ça là ma patronne a omba bien ma casse en tout cas parlons de l'actualité perception de l'actualité sur les terrains tous la nini là on est sur les marchés ba surprise nini au bombeli ba fanatique nyoso balingara en tout cas fan nyoso balingara Sandra Direnkoy en tout cas Sandra Direnkoy na pesi na mbote ya trop na sepela na pour au conseiller nga moi trop maman na Beni Kelisha Black Lie ya linga babo kaibo Beni Kelisha Black Lie na bo sanité donc Angela Meza ba champagne maman na Sephora Tiffany Ritz Diana Rose motema ya babo matutu pambo théâtre et là on a préparé mikolo ya makasi nga sala ba titre mo bo naza pamba artiste en tout cas so botali kati na ngai ba comédien so ba tunyo so batalaka ba film na nga nazala toujours na ba titre yanga na ça na titre était et tout aina muto bolingo na bolingo on je suis maire de son ba film va français ba sala wana nga kenda toujours critère na biso je suis qui sai donc nga na mwana fisson sai do ba titre na ngo yo kana banda na ba pièce yo kana ba professeur Mungala na yana papa na lungu na professeur Mungala na ya na eloko na tika epoza yeso ka le kobole rena lingala beta ngoma muketo ngote mais na yango na professeur Mungala do yo kana ba kobole net le kobole rena kombe na isweswe Mulakisi kombe likolo na njete. Mulakisi isweswe mabele akotala ye asangeli ye. Rosa konde ko kombe. Talo ibonjenga. Nakosa yote mino na yo eko kana na bapwa enayo. Na maroba wana kombe okimote mampi. Afungo imonoko wa yeba bwaki olinyoko mabele pi. Linyoko na lopoto babenga ka fromage Mulakisi isweswe asonda mi olinyoko. Akamati yango pe asangeli ye. Longonya na modoyo akoyoka lokuta ya mokosi. Kasi
yo mokosi yeba kokosa na maloba wana esali kombe motema mpi atomboli mapapu maye pe akei yoka. En tout cas, grand merci na toi quoi biloko boboza on il par ailleurs. Kaka na Congo Zibulamiso TV andala votre chaîne idéale. OK. Est-ce qu'on a pasteur à Mungala na est-ce qu'on a biloko. Ressenti un pasteur opposant. Un pasteur à Mungala opposant. Na yana posa eloko. Nzamba bosepe nzambo ya salakae. Nzamba bosepe nzambo ya salakae. Oyena eteko ozwi oyena liloba ozwi oyena dibotu ozwi. Ressenti biso to pesa rendre vivacité. Donc nzambe mo biso to ba pasteur mo boye. O sala titre yo moko mi pesi de kilo. Moi, est-ce que bah école primaire na yo salango na village vraiment ya bino kuna ya ba mongo bangala ba nini po lingala oyo ozwaka tango tanga dictionnaire à lingala tondeni. Donc on appelle ça merci na fiston ça et mon président parce qu'à télémélanga déjà tina on va jouer à kotinga bikeno il faut va jouer à boy. Ndena jouer qui bosser c'est fiston ça nga jouer normal. En tout cas, vous êtes reconnaissant hein. Makasi donc ce qui fait yo Jimmy on a joué pour yambe une émission. Il faut gagner dans pleine émission. C'est que nous avons un gras. Parce que nous avons dit ma papa à Salinga. Pourquoi il pas on dit manga? Vous comprenez qu'il y a gratitude à les Congolais. Ma camo zaka biso africain. Mais na ba mindele za nini? Oyoka koto nani Jackie on dit ma papa Jet Li. Mais ce que ya oka comédien oya linga oyote muté ya mabe so ba kutena nzonzinga ba ina naka ba finga naka. Tala yo kuna ndia fanda. Ndenga monde na bino bolinga boina na bobwaka na ba maladi ba nino lingo isapango. Non, ezande na bisote. Ndena bisote kota ndeko kota. Yango na biki no Congolais za muté mabe parce qu'à côté le moi boye il fallait pas to za nango. Na chukuri guerre ezala nango. Yo so kenda kuna. Te tout monde na bangoti. Mais film no so mona ke oui, chukuma na chukuba za ka ensemble. Chukuma na chukuba za ka ensemble. C'est que ba yo kanaka bien. Mais biso bosse pe yo rejouer na Jimmy. Ah. Yo changa ndene mnae. Ah, yo tenga na succès na poto. O changa na c'est a jouer senga bien. Au moins de ba biloko za biso. A jouer senga bien. Soka o jouer senga bien te tuka na okata tukuna jabino na ozonga. Ba commander belé ba za salango. Leti nani par exemple. Natanga kombo te za TV, ba tu ba tala ba ba yebi. Le but Didi Mkola Roboya yo to gagner la pleine émission. Bongo zo bo tanga ba kombo ba tumispa. Obanga ba beta yo. Na boy ko tanga kombo parce que na ya te pona sa publicité muto asala mabe na ndenge na ye. Hein? J'ai sali d'abord mon père Médard, père spirituel. Donc papa na molimo. Donc place Azar donc na PC Mbo théâtre. Na PCP père na ngai moko Patrick Kalala na kati ya Italie na PCP Mbote po ba conseiller toujours moi na mondo so toke na muté mabe to suka na obumana. Osepe na kati maloba te tozonga momuke ba internet na biso nyonso bazo c'est l'actualité po talaka ba linette aboye tango ezo ya kaseke musala ezali veut dire que bazo c'est l'actualité nini otie sur le marché basé la batala. En tout cas na ko sa ote s'il vous plaît et là on a préparé tout les ADV Itokia. Na DV Itokia wana boroyo kapenda biloko asomo donc bato balinga nzela poto tiro oyo ka makamu donc na lobango ate mais DV Itokia ezoya après DV Itokia ngala pesa ba titre avant après DV Itokia ozo iteko to mutwashi oka ba titre après DV après iteko to mutwashi wana bombi na tsuki no wana parce que ba deux films déjà en ligne casting de Salamaki donc karaté na tourner moi synthèse ya pour les qui m'a cassé encore prononcer quoi moi synthèse il y a biloko qui na marché tous moi idée et puis ça moi goût à que lukango na YouTube kota là vraiment en tant que patron bah c'est déjà patron il y a site internet moi to robeta on a si mais moi synthèse par rapport il y a le côté sur le marché. Ouais donc synthèse na on film ça sur les marchés Mumbenga pièce waneza nini ozaki inspiré za histoire moi comme la kio ou bien s'inspirer na mboka bete absolument muke on s'inspirer par rapport ya pièce wana inspiration ou telio vraiment wapi ça va fanatique la reine omba place azazo landa avec plaisir à nyama wapi grand merci à moninga ya maman na ngai omba hein maman bijou ou met la place aux pesa sur moi synthèse muke ya pièce au sur les marchés ozaki inspiration na penza wapi. Ok, merci vraiment maman nangai donc na pesa pe yo pesa ka mbote yo moko omba ye mo razo ka mbote maman omba moi sikito la reine omba njamba za na openda bagisa o mikoro donc
na bosani te talaka kayo mosalo ko sala ya kiso imoto na bopeto moto alinganja komba tika kenja mbaza nayo bokito na yeza nayo tina suka omba rosako nayo. Idée ya synthèse na koiko pesa ya film ya Mombenga eza idée moko boye e yakinanu. Donc vie ya basi ya ndumba moni vie ya basi ya ndumba ndenge ba vivaka. Donc basi ya ndumba ba vivaka na ndenge na bonnet basi na biso ya ndumba awa via Mombenga eza histoire moko eza continuer si la raté comprendre. Donc eza histoire moko si la raté. Donc basi ya ndumba ndenge ba vivaka mwasi ya ndumba ko zuwe logo awa azuyo mobali mbongo na butu olandi ya wangani amenyo peti na la police nzoka ka policier wana yende mutu asimisa kimbongo wana o senti via basi ya ndumba na biso nde ba vivaka. Donc ça devient mwasi ya ndumba ça ko za ke oui azuyo pe mobali akeno na chambre o sali pe logo te mercredi compréhension allez on a 24. Donc Mombenga ça va film à genre moi bon donc maintenant c'est pas tel on déjà va consommer va comprendre c'est que ça que non un yaya bossé be bozoba yaya les qui na utimboka Marie-Jeanne donc Marie-Jeanne a utaki mboka Marie-Jeanne bololé a utimboka ekin ola fa na kin afa na lukela ta ko patsa ta ligablo na e ngana bité na ligablo wana la cheza en sensité parce que ngana mesana via Mombenga wana ya basi wana balianga ba mbongo trop na mona na boule na ke oui et ça j'ai moi boye et ça na mbongo na bite ngapeleki na nga utimboka boye a sauver ngai na mi mapeleki na nga sa nini akenda kuna na mi mapeleki na via kindumba wo leki ba komi na via kindumba tema ayene gini sika ibine te makambo ndenge zalaka ngana ko mokoche nte basala boye balela ndimo balela ngambo ndimo na ndo memelai sikoleka ke kuna ke wia kompe jogo de wana za kutu premier soin to pesi deuxième mezoya de za makambo za milai Mombenga za continuité. Et ça, donc, ça va explication moi boya repanzambe. Donc, la personne général Titimbi Tambote. Donc, parce que ça, il démontre panzak penza mutunaye, ne peut se réciter de tout ça. Donc, c'est ça. Voilà, merci en tout cas, synthèse en kitoko oyo wapi. En tout cas, pour rejoindre un peu awa na Congo Zibulami sur TV ya la reine Omba. Pour parler. Oli bien, tu sais, elle peut m'envoyer bien, bosser pas ça donc ngana ça la numéro na ngeza no plus 243. Peut sango à la fin to beta na ma solo. On reçoit déjà deuxième élément sur le marché, les ani moi synthèse tara to mo kene moi muke na. Deuxième élément na ne côté na marché té. Ils ont déjà en préparation. Wa ko wela ngwazui. On comprend na miso eza lo mo bo na dembi sango boy eza ko dembi ka boy donc o chani wa ko wela na chango kuna deve itokia donc deve itokia wana eza suka na ba plan donc na si batu bana ba Canada ero ba simbi ba mitu ba lobi deve itokia nga sa biso nini biso to kende ba deve loterie biso to sala ba nini nga sa biso sunini ko deve itokia sko batu ba ninka ka poto yo o kende village natal na hote. Yo nous allons comme un village de la note. Kaka poto, bon monde on a devait tokia. Donc souka na makambo de ça va bloquer zoya. Donc c'est ça. En tout cas, grand merci na yo CP en tout cas sur la bien. Aux jeunes mon swag, au ça la fierté. En tout cas, il y a monde cinématographique, il y a génération to comme vers vraiment comme na souka, il y a émission na biso moi question moi politique mon ke depuis bandi domaine oyo. Tina stade oyo en tout cas zala front à la caméra na tuna ngo mingi po ezala ratozwa ngo lokola rétrospection to wandoko chango yebisa biso na ba artiste nyonso ya génération na yo ondimaka nani pe nani aleka yo nandimaka nani pe nani aleka nga en tout cas na ba artiste nyonso ba artiste comédien ya mboka na biso Congo ya génération na ngai. La génération n'a pas de président n'a pas de fiston sai dans l'andimai. Il y a une génération n'a pas quand même. Oh, il y a une ça n'a pas mal l'autre. La génération n'a pas limbondo, ba lage, ba na bango nyonso tango hotel nani aleki lo ba question moko parce que réalisation moko o aleki nga na o nga na leki. Oh, quelque chose amulaye tonda papier. Moi est-ce que la génération n'a pas nos aboué donc président sai c'est aza président bimisinga. Donc aza président zananu. Aza, c'est comme ça que la génération. Président Sobe a la génération. Donc, tu as bon tête à tête. Moi, le président a beaucoup de bonnes scènes. Pocho Bouzobe. Au bétier le monde, comme au gang yo. Souka wana aucune limite. Souka wana limite wana aucune. Vous comprenez? À sanction, le président Sobe a là. Avec Pocho, comme on l'a vu sur Wendeni. Allez, tu comptes sur Soubourine.
mabe baza cadre mo muke ba vesa isa to tsheba mo likolo to kita sous moi c'est. To kita moi c'est. Ah. Eh. Donc en tout cas la génération nandima ba masa na tout basala musala kitoko. Na pesi no nani ya liboso na pesa ba humoriste to na pesa ba. O répondre biso kate biso nani alekaka yo mo vendre peut-être jo alekinga. Wale kanga na jouer. Présent sai. Qui m'a ma belle. T'es na génération penanga oh le kanga za présent sai. Na présent sobe na vie de loin na nani ba vient nga bango nyonso ba le kanga pena. Bon, on dit ma nani gas. Na génération na ngai Aïda Marie-Jeanne Bololé na bo sante Suzy na ngai Jimmy Limbondo na PC Mbote place aza ye pena za Suzy donc o moni Suzy soko zo boya ye ezon dire lelo alage abo esobe eza mabe. Sans oublier que bossa la reine omba te. La reine omba. La reine omba mbote na yo sako Gloria mbote motema ya Sandra Digankoy mwana ya Sandra Digankoy Christopher Jogo ya Lobi batika ya mbote ya tro na pesi mbote na bino nyonso Irene motema ya Adolphe Chamala na bosanite nani susu na bwa kite ah boze belé tout kanela ba ya dictionnaire numéro de téléphone ba ko joindre yo. Ouais, Gelo Masungi fandi à l'aise na yebi ya Gelo Masungi na comprendre loko yebisenga numéro na pesi za plus 243 89 35 54 968 plus 243 89 35 54 968 numéro bo CP ngwana obengi bo CP partout wana numéro WhatsApp obengi ozwanga directement mbote yemoko biulu balobi image assire sans oublier yomoko mama sala émission kitoko première fois na plateau mais na senti yo ozali hein en tout cas batika oza musique hein. Voilà, merci de commis vraiment dans cette émission na biso. Grand merci na bino ba internet bolingara vraiment biso pour na musa tout ça la rabino benga biso na numéro affiché na écran na yo na moi c'est wana isa biso vrai bien. En tout cas nazo insister tout dans la nzela moi makelele oyo et perturbé binoté Kinshasa ça na ngaraboy. En tout cas j'insiste abonnez-vous massivement. Dans la chaîne oyo si comme invité so wapi. Balobi mama omba la reine la reine. Principe Azali, ma princesse P Bazali. En tout cas, grand merci na Biumbu Biu quand kuna si ma caméra. Grand merci à mon cordeur d'hélice. Quant à moi, je vous dis déjà au revoir. À bientôt. Toyamba pour Nabino Limbondo. Pour tous la suite droit de réponse à Mambo Tkoleka sur le plateau. Au revoir. Ciao. Bye. Et ça ranking te bye. Ok, merci vraiment donc. C'est gentil. C'est vraiment une grande journaliste donc un peu bisous, on se sépare avec les bisous. En tout cas, ciao. Ciao.